C'est bon? Alors, développons. Mbote. Kala na mkuna. Nalobi, oyo monaka alataka bazebola abipakoli couleur ya léopard alati babilamba poso ya nkoi ye. Mutabetaka mbonda wane la musaka bajo ya léopard. Tiding. Pompon ye. Grand animateur Evoloko. Tout le monde était dans la Coupe d'Afrique, mais Excellence Kaboulou, qu'est-ce qui ne va pas? Evoloko Tikali, pour l'année, Evoloko Tikali pour l'année. Je comprends. À Québec, il y a Excellence. Nous serons tous là, 4 personnes. Nous serons une Excellence. Tu m'as caminé sur la messe. Excellence a bien dit, il y a Evoloko, il y a un passeport. Il y a un passeport, tu n'as pas bureau. Il y a un monde bien dit. Non, c'est une chambre. Excellence a occupé 5 personnes. Excellence na 5 qui à 10 personnes. Beaucoup de toujours qui n'ont pas de tout. Photo qui n'a masse, on a des coupés, ça va jouer les pitons. Oh, Excellence a occupé 5 bacs. Non, Excellence a occupé 10. Parce qu'on a 10, ils ont ma boque. Qui est Excellence. Donc, on a dit que Excellence est moins tout le temps. Na réunion yo kutana na Excellence yebisa de mwana na lobi bizi na ye yango yo tikali pona o présenter ki liste bato bele to ngi te na présenter ki nombre ya pesa ki yo na kati ya animateur le pas qui par rapport tele ngai na gali animateur principal ya équipe nationale mais na pesa ki nombre na ngai oyo animateur principal de l'équipe nationale. Mais nous, jusqu'à maintenant, on comprend la montée, mais Excellence, c'est à Sali vraiment à Kanissa. Attends, même pour Nazali, à Kanissa. Donc, comme il y a un moment, il y a ma baie. Pour surtout perdre dimanche, et si il a besoin. Mais il dit que perdre dimanche était. Déjà compétition moko biso to sutanda ki angote to ebaki te coupe ko ya awa bon na ba autorité bazolanda yo okoyebisa bango nini po olanda équipe osala mosala na zo senga na mokonzi papa Félicien Antoine Sekeli Chilombo beto ya babeto papa sala tout na kende na mboka wana na rashiku ona za koloba yango ezate ke naza ko inventer soki na ye na coupe te tianga na prison bonga na lobi asuka yango en dehors ya parce que yo oza joueur te oza animateur mais sengeli okende pour soutenir léopard ndenge osalaka ndenge nasalaka kuna ba joueur mais chaque ya benga kinga lobi papa ozali wapi baninga bazali yo ozali wapi na mwana nga na tika na Kinshasa. Voilà, donc il y a des choses, des petites choses qu'on doit éviter autour de l'équipe nationale. Il faut une synergie. Et Sengeli, autour de l'équipe nationale, pour dégager une onde positive. Alors, Biloko Abouissa Malamouté, c'est le responsable, il y a un animateur à Léopard, à Tikali na Kinshasa, Evoloko, Oboyo Kaka. Alors, nous pensons que les autorités compétentes vont faire de tout leur mieux qu'Evoloko Akende, parce que Evoloko représente beaucoup pour les léopards de la République démocratique. Merci beaucoup.